Azoba ba goloa ka batu o baza immature. Ba comprendre ka eloko te et puis ba ko tikala ko comprendre rien na vie. Ah bon. Goloa bazo se ka héritier, balobi héritier sali pia ka bacha mwamba. Wana ba goloa. Kasi bato yo zo ebisanga soi biza ba goloa wana. Bangot. Non bana bango po yo ebisinga bango balobi. Bazo se ka bino kasi non ba te na. Goloa pena ba se ka bino au moins de to sola no non ba. Biso beta ba concert bien ko lika bango. Ko lika faire. Oui. Nalobi bango bagolwa wana badida sareno babeta wana ngana sakuni saba pia ka totonga ngwana bana na nyesu mumba lobi na fe totonga na te na bagufe bango nyonso kolongo la mutu te bine ba monta podium na bango ya dida sarena bakanga nyonso net place ba 3000 personnes 1000 personnes ba ko fa dida sarena faire mais oui bakanga placement attaque 3000 personnes 1000 personnes ba ko fa to beti concert ba tourner so batikali na posa. Et puis efere wana yalo ba ke yaza ya héritier yefere wana o yaza na tebi to beta na na ville ya te $300 biso te $300 ngai na o boya ke o de Paris simbi o tate to beta biso na na plein wana na zo sola OK to beti salle ya 5300 places. OK 5300 places. To koti 4100 ou 4200. Les a récité. Ça la pire que ça soit au sali moins à ta de 2500 personnes. Tous en a des faux moko. Oh comme là li ko ya concert état on est yende mutakoyemba. Bango ce sont des tricheurs musicales. Ba golo baza ba tricheurs musicales. Oui, grave. Robinho Mundibou va livrer son tout premier concert sur la scène internationale à Paris. Ça se passera le 7 juin au théâtre du gymnase Maribel. Un concert explosif, présenté par Lennox Productions de Gauthier Mascotte. L'artiste aux vapes survoltées, aux hits qui font danser toute l'Afrique, vous donne rendez-vous pour une nuit de feu, de show et de pur ndombolo. Oulian Musique en concert à Paris. Habitants de la France, de la Belgique et des environs, Maman Anne Keps vous donne rendez-vous ce dimanche 8 juin en la salle mythique Cabaret Sauvage de Paris de 18h à 22h. Venons célébrer l'éternel avec la chanson Matondo et bien d'autres encore. Je dis merci pour une année de plus dans ma vie. Merci papa, venez, disons merci à Jésus. Anne Keps au Cabaret Sauvage, nous allons matondoliser Paris. Billets déjà en vente sur les sites du Cabaret Sauvage. Contact +33 75 98 924 24 +243 99 92 726 02. Que Dieu vous bénisse. Cadeau signé WS Prod. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi, encore une fois, de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un réel plaisir pour moi de recevoir pour vous aujourd'hui Yampaka. Autrement dit, ça, Jamboka. Après concert, il y a les Dômes de Paris. Je pense que tu recevoir pour nous. Zoba précision, est-ce que c'est vrai concert héritier Watanabe Beleka qui très bien? Est-ce que Wata Asala qui plein? Les Lotorora Batunsuba Roseka, Babirita Salimpiaka. Mais tout au long de cette émission, tu as précision comme il faut si réellement l'artiste a réussi un concert, il y a Dôme de Paris. Un grand merci déjà à la maman Clarisse Mouyembi, à Gilenga Tsebe, maman Clarisse Mouyembi. Merci pour tout. Merci aussi à Dada Ulungu. La Suisse, après on a bien arrêté maman sociale, Dada Ulungu, merci pour tout, merci à Lionel Ditamba, la ponctualité dans les sons, mon vieux, big salutation à toi, merci vraiment à bateau, tout va disposer de temps pour Rolanda Bisso, je pense que quant à moi, j'ai dit déjà bonjour à Yampaka. Bonjour Keri Timpi. Wazalendo. Nabato tout bazo Rolanda Bisso vraiment, tout le bail qui est tout roubeta tout bêti, tout le bail qui est batu barouya, ba répondre, tout le bail qui est tout roubeta concert haute et en couleur tout bêti yango tout bête tout bête concert au moins na moko abimana libumu ya wingi ya kubeta te tout bêti yango tout bête tout bête concert aux en ambiance ko le ka ba concert nyonso tout bêti yango tout bête concert na biso ba chroniqueur ba uta partout dans le monde ba Mike Lokamba bazalaki ba maktab balobaki to sali yango tout bête ba uta partout dans le monde ba fiche wanga ba yaki donc ba uti partout dans le monde bazalaki tout bête que délégation qui ça c'est ba mbongo ba igli nzinga voandu dollar rouge ba Patrick Boussi bazalaki siko alors héritier Salim Makambo ya lobaki. Ah bon. Na bi que prêche à Lokondo la préférée de tonton prêche à sans yo pas moyen sur la finale kamango prêche à na éviter et puis petite sœur à moto grâce Kakwate Barbara Talarai ça est pas moyen. Grâce Kakwate Barbara, la femme au grand cœur. Elle est belle, elle est jolie. Pontiac Pongo Régine Ilunga Samuel Tabiala na ozanga habillé na mboka no jogo. Visé zo telengana. Oh. Donc il y a 3 mois zo telengana na ebi ke pa na Samuel Tabiala président bana kauka Doli Chala ko lobela président puis Guy Mangovo na Drimiti wana yo kenda kuna dans restaurant South Africa. Biloko ya bio exact. Ça vraiment le loto solo là. Boni Dusi Cornelia Tembe. James Brown 007 mutabongo ya mwana mwasi. Dusi Cornelia au moni yango vraiment tu béni maman Cornelia qui les 13 na Dubaï. Mais azoyo ka o Dusi Cornelia so la jota charge ya ba séjour et osala nga bien. Ya linga ba lo bango bouliki. Ayo ki déjà donc. Ameli maman Dusi Cornelia manifeste toi et osala. Et puis Moutuna Bisso vraiment mingi. José Longondo. L'homme à Tesla José Longondo. On est là, nous sommes toujours. José Longondo. José Longondo c'est un là déjà promis. Junior Kilabax, premier ministre. Maître Gege Motepe la mona poto. Binanga. Et ben on betaka 10 jours na ozonga na. Maître Gege. Mouchara pe na pese moté. La série continue. Voilà, la série continue. Il n'y a pas Cassino. Santé, ça va? Oui, ça va, Maramutu Kitoko. Naza déjà na fête pour Otolobaki et Salami Kitoko. Vraiment, et là, il bominé na moi retard trop. Vous avez pressé pour n'attendre ba champagne en auto Milan. La prochaine tour Milango. Merci vraiment na héritier Wata. O alubai na biso sali yango. Merci na ba poulin héritier Wata. Ne ba pesa benda makambo. Et puis na ba invité na biso nyonso na moni vie na Bijou Mulolo. Et puis na moni président Doudou et puis na yo mona le susu ya Jean Apocalypse Bapema na pese sous mote na lobeso pota vraiment merci de répondre na invitation na biso puis na roi David Messe Poubelle et puis to le susu na Robino Mundibs na pese ba voilà y a pas cas les lope na photo betel solo concert oui solo na biso clair ça na biso vérité on va ba benga partout au monde na bige bato ba bengo fezaka ba zoba ba gulo. Na commentaire David Mombele on peut bise mission les bandeli na bise mission te bazoba ba golwa ka batu o baza immature ba comprendre ka eloko te et puis ba ko tikala ko comprendre rien na vie. Ah bon y a pas ka to que siko au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit pas bon ça du Père et du Fils donc na yé na ba fanatique wana pona ba golwa mais lelo tout seulement ba golwa tout ça entre parenthèses. Ouais.
Est-ce que événement ya wata et simbi d'après au récit eza total Ouais. la dôme de Paris. Oui, récit eza total. Na sali émission plusieurs fois na yo ya oyebisa bato babie na yebisa ki oteke ne toza boy tozo sala ka sold out non. Na yebisa ki OK full rosala. Et puis bato bakoya. Biso tokoyi ko copier te ke soki lelo toza na ndeko moko congolais asalaka ba sold out biso pe il faut kaka non. Bato ba répondre ki to beti salle ya 5300 places qui est donc de Paris, bato ba répondre ba 4100 ou 200. Déjà ça va. Oui oui, on a réussi déjà. Déjà ko sala mpia ke za so ko sali moins ata de 2500 personnes. Déjà comme mpiaka. Pour biso siko to dépasser yango. Ba chroniqueur bazalaki wana ba journaliste ou ba investigateur ebele net ba Mike Lukamba bazalaki wana bazalaki komona na ba maktab et puis ba okosa po héritier ko pesa bango nini c'est maktab obi ke ndenge bazalaki ba moni na ambiance à gogo il y avait la foule mais tozana na défaut moko au Congolais li ko ya concert état on yende mutako yemba lelo mundela kuma okanga porte. OK pour nalandi pe Charlie Mpaka alobi plus de 400 et quelques personnes au baya qui retard monsieur on peut savoir raison na uti musala et tout mais moyen ko fonga la porte ça akangi porte au moni mutu nyonso on explication nazo expliquer a rotia doute to lingi bo o azana tembe to beta na a na ville il y a $300 biso te $300 ngai donc on boya qui de Paris simbi o tia tembe to beta biso na $300 na ville bazui ngai na nyamako na mettre gege to koteka billet na concert na bango bazui pe quelques deux personnes deux trois personnes na mikuse et pas na bango ba esi bango bateka billet pas na biso siko vérité yebana soki ba nani bateka et puis to koma o atie biso tembe to beta jour moko na Paris to teka mambo te Fnac po ba mo ke ko somba na Fnac bateka libanda to somba billet le même jour to ta banani ba oteka comment ça nini ba sombi ba billet bango mo ba ko revendre on a vu déjà et comme billet à marché noir na poto mamoni za la terre ezali bango ba komisa bon yo so mona te ba mo tamona ba ticket wa défilé mais siko lelo faut nous no clair ba golo bazo se ka héritier ba lobi héritier sali mpiaka ba cha mwamba wana ba golo na lobi bango ba golo wana badida sareno babeta wana ngana sakuni sa bapiaka totonga ngana bana na nyoso muni balobi na affaire totonga na te na bagufe bango nyoso kolongo la mutute sauf Tariq sauf Tariq le reste totonga faire totonga yango ke sali piaka après ali pe koloba trop ba conseil sen na ba piaka babeta badida sareno okata ba rideau babibino pena mpiaka bato bele bayete mais nalobi nazo yebisa yo ke lelo soko tali ba concert nyonso lelo za mususu grand prêtre fali pour beti au mona ka bango ba gulwana ba yakana ba moi bango baza ba image e bandeli ya concert na suka ya concert OK donc bato bazo kota na bazo bima donc baza makasi na biloko atala bango au mona bazaka ke so tel ba concert musu ya fali pour bazo etc tala rideau yango donc yo kende ko yoka musique ou bien okende ko lula rideau ya sala ba mais ba tango ba yiba ka ba ketsa na banda mais lelo comment bongo ya mpaka récite na ndo émission à chaque fois récite ya concert premièrement la mikilian pour tout depuis le concert rezoni et comme nous plein après tu hôtel à côté to solo la eloko moko na plein wana nazo solo OK to beti salle ya 5300 places OK 5300 places. Tokoti 4100 ou 4200. Et ça récité. Et on les a déjà récité. Mais c'est quoi voilà tout ça. Malgré vos salis sold out, tu sais? Tolo na lobby sold out eza makambo oyo eyaka. Et puis lelo sold out on a évité. Muto aza adversaire na biso soki ya sala eloko wana il faut biso tout ça. Au moins plaquette on a ba pesa ba to na posa na mode. Ah bon. Non mais ça quand même ba mérite musala oyo donc mutajong aza mais kala na musique ya mboko to eba placard wana te mon déjà évoluer ba complexe parce que ce bon moni mutu mo asa likambo boluka bo conquérir batu na façon ya bien biso to ebisaki batu ke to na concert na biso to senga batu boya tout le temps na ko biso to teki ba billet na niveau bo to ko sa te to lobake sold out mo après ben inconvénient nango iya to zolula ba sold out ba peso caché exemple ya 50 000
yo longoli 30 000 bosomba babiye po oza na besoin oza na conquérant mo nana bimi perdant. Nous sommes des gagnants. Au moins net petit concert on doit ba gagnant. Tu vas perdant. Tu as na ticket au biso somba kité. Ya pe na bateau ba betara concert tout monde. Kasi bateau yo zo ebisanga soit biza ba goloa wana. Bangot. Non lo bana bango po yo ebisinga bango balobi. Bazo se kabino pe. Kasi non lo batena. Bolo pe na ba se kabino. Au moins net to sola no non lo bana. Yo ka pene place ba qui est plus grave balobi héritier faut comprendre que adversaire nezara ferité na rumina niveau ferité faut travailler les sous. Na lobi près to beti concert o batune so batikali na posa. Et puis eferi wana. Yalo ba ke yaza ya héritier. Ye feri wana. Yalo ba ke yaza ya héritier. Tangu yo za ya na mutu. Ozoluka ki ko oza l'adversaire na ina makambu o eza na sens ti. Biso na conscience na biso toye barake mutu abimisa héritier c'est Werason de la forêt. OK. Donc au moins batu tout batikali wana. Et yana mutu akoyi ko le gratter aima. Biso beta ba concert bien ko le kabango. Ko le faire. Oui. To beti ba concert to pesi ambiance tala. Bimisa concert ya mwana nyonso ya winge. Il faut to comme na ba preuve. Na peso ba image ko ba no monter au Laxi botala Dôme de Paris. Botala Adidas Arena. Botala to comme ce qu'on va comparer. Mais normalement faut ça la mabongo. Omoni biloko bango ba yaka nango ya ba. O batu na sima bazate. Ya bango pe to yana nango. Oyebi ne ba monter podium na bango Adidas Arena. Bakanga nyonso net place ba 3000 personnes, 1000 personnes ba ko fa. Adidas Arena faire. Mais oui, bakanga place mo attaque 3000 personnes, 1000 personnes bakoyi ko fan. Batana podium nako occupé à moment neto kanga tribune ya martyr pour tout à martyr. Ba beta na eloko ya bongo pour epesa bango possession ya ke pour la bato ebele. Parce que biso beta ba biloko wana te. Bango ce sont des tricheurs musicaux. Bagolo baza ba tricheur musical. Oui, grâce à Léo Kayata et millionnaire à franc congolais, mamna solana yo. Alfred Fataki na be ayebi puis Joe Mondele na dit que président Papson mona potu. Na oya na ngara kalate avant na kindi na oya. Po bagolo ba se kibino hein. Ba ko se kabiso net na nini biso beti musique ya bien et puis to longoli ba invité Congo to yesi bango Paris et puis to zonga na ba. Comment côté on a premièrement côté prestation et artiste normal s'il faut qu'on note au combien sur 10 9 sur 10 9 sur 10 héritier Watanabe mais est-ce qu'on a bateau baroloba son ya concert on est trop amateur na lobby et bon yo habite bango na babeta concert monde munzanzama arena na bango na baluba arena faire ouais yo griffe bale griffe on dirait nini munzanzama omwe ba munzanzama bokeso akala wana babete lo mo désordre peu brutal mais ce que moni ke bango bazaka na succès te za mbatu bataka bango kati omoni ba onde bazana kanga mambo mo mikolo lo grand pote fallait so bete bandule te ba comme na minoko na ba comme ka biso bino bosona na quartier mobimba quartier musical nyonso bosona na bango finalement ba beti concert mo sans impact oh même impact na représente minoko na bango yango na impact mais bon mikolo bango na ba actualité na bango nyonso na bandeko musu baza una bakenda okanga mapango na ba 5 kazi oyebi sape moi sinon na bali yo bango nyonso mikolo basolo baka kombwana bandeko musu basani bakenda okanga mapango basi na bango na ba 5 kazi 5 kazi ko eza question na ene fomi na ba pomba ba ya paka bopesa bango 5 kazi tout ça na se change nga pesa 10 kazi na zo na moi siamo yo pesa 10 kazi ba pesa ba moi siamo il y a pas quoi gentité ninga bali moi si na 5 kazi mais yo lingi na pesa 10 kazi c'est yo pesa please ah non pas jusque donc tango tozobeta masolo ya musique il faut toyaka na ba débat ya musique o ezala bien normalement biso na batu nyonso oyo lelo tokowanga na teke na âge boy président fallait za mukolo ya héritier so tokomo loba héritier mukolo ne tokosite so tokomo lelo tokomi goya koloba air mususu kie président Bijou Mulolo azale héritier tokosi so lelo tokomo loba net sele fumu azale héritier bike tokosi. Oui. Président Doudou ebi ke tokosi, président Pacheco ebi ke tokosi. Mais si qu'on a yeba raté, neti batuana
Oh, balobaka soit disant ba gorille, ceux qui peuvent pour gorille a nyama. Pour nyama zara jamais mon konza mutu. Babilelo, d'homme de Paris, et l'accès grandeur, il y a ferré na héritier. Nabia, Le Kenya na zali kolo. nalobia, to sola bilo mubo, to sola mambo te. Yo solo banuga mambo bango baloba. Yo solo ebisanga pona bango. Parce que ya on peut non répondre bango. Bam na ba poubelle ya solo. Biso nde batu so to lié kwanga to zo makasa to waki. To traiter bango ba poubelle ya solo. Ah bon. Ouais. Voilà. Yampaka. Ba invité il y a héritier Watanabe, tout le monde a dit deuxième délégation oyo moi na Roye Bissau nazaki vraiment na isengo makasi. Comment ça mona kitambo? Mais na nego. Excuse na benga kiyo. To kende no ya kité. Non, en fait moi quand les gâté. Nga naza pena natif ya kitambo, né grandi na kitambo. Comment na bakulu tuloko ba dudu kibinda. Ba bijou mulolo na délégation na Bissau, félicitations na héritier Watanabe. Na moni pena lelo soki na liste ya artiste oyo bakenda na ba délégation. L'homme de bon cœur. Oui. Aujourd'hui héritier Watanabe fait partie na liste ya Batouana. Et ça là qui on dit comme on a nous bandeko na ebele bele mais ça tout tu tiens non kende wana atikela nga $50 abisinga na l'arti président Doudou zola ropeka tant non ya aux a besoin na eloni oh na c'est président yo déjà président nanga Sarah oyo ça donc et ça eloko moko toza na besoin ya aimons nous vivants toza na besoin te que ezala un jour toyaka kobetaka lisolo pe vie bijou mulolo azalaka awa na kitambo to qui s'appelle vie bilengi wana avion za na ngowewa na bato ba mataka yango biso na automatango te ezana spécial OK mais yango na oyebisa batu tout que nzamba sunga liso héritier pour la série continue. Ah bon et suki ka wana te il fallait pe parti pacheko akeli même Pati Pacheko. Même. Il fallait que na moni fou. Na moni fe na biso ya changu apoka. Apoka. Voilà. Est-ce que héritier beta na vivre? Non. Beta na vivre ate. Bazaka ba yene oya monaki asepelaka na bango. Lelo peta mwaza na opportunité ya kupesa ba invitation na batu. Apesi ba vie na ye wana baza. Mais ba bi bo tricher faire pour faire na zaki na projet ya remema bata viva ba be akala. Il y a ça la projet mon. Il y a ba projet soukela kika na kati Timambi. Ah, il y a un projet. Ah mais ma presse na ye. Il y a pas ça na ba bino ko welisi po ça la kake bino na lobi hein. To sola bien. Yena mima ta presse mon. Ah. Pour la musique qui dit non ba uyebi bakenda na ete tolo ba mambo eza vrai to kosa te po tolo ba yena akenda na mutu te ni ami natang tout artiste asali na musique na camarade mon ali vulu Guilin ti lelo azara Guilin trembalaka partout Charlie Paraza na poto Junior Kilabax azana poto. Maître Gege Moto Pela azana poto. Mouchara azana poto. Délégation là, mais quand on a absolument clair, ba footimbo moté pour ba kende tezara bancaire et artiste, bancaire et puis na Air France. Na Bruxelles Airlines na Air France. Tala siko. Na Bruxelles Airlines et puis na Air France. Et puis tout le monde Christelle na Catalea. Ah, Catalea. Na pesi Christelle mote place à ça. Na pesi pe Catalea place à ça. Na pesi pe Bélange. Omoni lelo na musique ba leader il faut bazala na bolingo. Bato basala pa na bango. Nazwa tant jour mususu ya oyi solana goga. Na ebise mokonza mboka Poigne soumila ba danseuse ba voiture. Obi mokonza mboka lobabu. Baza ba ser na biso bazalaka na biso ba participera na orchestre bike ba danseuse wana ba boaka ba tuté mais na ba clip ba nzembo ba tangi ba kombo ba tu bango bazobi donc ba mérite rapper
mozwi ya pasi ayebaka pasi ya baninga. Si. Voilà, yango héritier reconnaîtra que grâce ya bandeko oyo pe eza na mutu muso ayaka orchestre lelo amo ya poala ndaka katali. OK. Ah, normalement ils arabes. Eza batu muso bayaka na latine soto bakisi pe ba 1 plus eza po balanda katale ba 1 plus muso eza po balanda ba tselele balanda ba mabuma balanda ba Obama donc mutu nyonso tselele na poto na ebisa yo. Télé jour on a lié. Télé na poto. Télé likolo azotuna CG Charlie atuni mami nani Marie de Magdala fanda apeka côté tout ça. CG MC oui. Et en gros Junior qui là-bas que ça l'action moni Jérusalem. Télé la tiré qui dit ba likolo. Donc ba passion batu bazomoni sabatu na vie biso zo nga moni sa kola sabatu ke eza na ngo pasi te za motema mabi. Télé la nyo kwa mi ya kenda poto. Télé nga koma Soudan. Jouna kena alinga koma Soudan. Oh ma ba sodo ba komi. Télé pa linga koma. Alinga tira la musique. Ngala okoma nga FRDC na FC noté uzana talent. OK okoma FRDC te mabi. Yara la team omuna. Aya la team télé la scène même pas même 5 mois. Ngana ya liboso en télé. Oui. Ayebi sampelo mo abi na révolta pona yo. Na mona na démarche oyo sala ezala vrai. Biso beti ba concert na biso po na jalousie to beti ba concert na biso po concert il faut ezala héritier a commis moko na kati ya histoire ya musique na ye soki lelo ba komi kotanga carrière ya héritier ba kotanga na Dôme de Paris donc atie mon colotte na histoire ya musique ya Afrique ya monde ya France ya RDC siko na kati ya bato ekobima motema mabe ya nini bon yo kete po ani. Pour qu'il y ait quand il y a pas caractère poto il y a pas caso kende tellement que poto venez wanda aussi lo tellement bayambanga oyebi eloko wana c'est tellement na la team bayambanga na motema malamu na oloba eloko tout soki na tiki koloba ma vérité na zongeli ma église to tu pas pasteur Moïse Mbiye tu pas pasteur Mike Kalambai bango nyonso mbi bale na sepelaka na bango OK na sepelaka na bango mais na moni naki na pas frère Patrice ya onsko de kri wana nde na lingana mama zambe nyonso elo na lingana ka kri wana na ni deutéronium te ka yango so ebi ngilo bayele kelange zani ebi ke biso na kitambo to ebi ke Doudou Kibinda Mukande beba et tout siko to la musi Mukanda 3 ans et puis Dédé a comme collègue à Alexis na avion donc 3 ans à part Doudou Kibinda na ene motemeli amoni Christelle oto ebiki atikala ka pa au moins Christelle ezala ke akokende lisusu te na oui biso to ebe bongo ke Christelle l'impossible n'est pas goga ngaye yo baba na oke makala ngaye to kutana mutu wango aloba na oke makala na matanga segi atala na nsi ayoka soni na ngana teka pelelelele na tali selikolo me na tali ga ya to tali selikolo sachet na ngana tali pelelelele tala nzambe na likolo nzambe ngo siko goga nzambe ya bana ya wenge okuboya nenge nini po to ma au même moment ezala difficile wenge mona ke comme difficulté héritier nga kozongisa batu ya wenge ke tout est possible à celui qui croit. Tu es bien que tu beta concert wana to beti. Tu le bien que deuxième délégation ekende et que itotika opose la batu makamu. Si. Au même moment ba on nga yebisa biso. Muto yebisa biso za grand maître na ba grand maître fali. Et ya bangote. Oh. Le faire résoudre l'onglet na makambo. Oh muto ya zelève à mutu. Siko champion na yende fois yebisa biso. Musique. Oh, eso de yo so comparer Jackie Chan na Maître Bébé. Maître Bébé a école karaté pour mon ba Jackie. Na ba Brice On ba combat Congo de. Kasi Maître Bébé a yet. Y'a pas ka. Tout ce qu'on a sur la conscience s'il vous plaît. Lelo côté prestation et artiste Kiti Watanabe. Pour ba tebele ba bi artiste azala qui agité na podium bandeko mususu kutu ba spiritas ba namoni ba lobi ke ba poulet artiste bazo pesa artiste charge moko na concert ba accompagner penate comme il faut non tout ça un problème mo boy au concert on so ba beta ngoni mo te so otali niveau énergie oyo héritier abimisi na dom yango abimisi été na scène musicale
Tango ozoya kopesa eloko, il faut impliquer bakisamaka. So ozoya kopesa eloko. Tobeti concert lumière. Ok, sans robot mwinda. Toke na ngwa. Molilité. Makwanze ezalaki te. Mais bande tout le monde a babomaka mwinda po eza bato ya makwanza nde babomaka mwinda. Biso bomi mwinda te tobeti yango minda pelele. Et puis il faut féliciter Héritier za moto ya nerf solide et puis moto na tembi. Oya lobaki yango esalami. Arobeta beti. Oh, arobeta abeti badido mbala balongwe awa papa Zouzou bake Paris pour na concert wana. Et puis te faire déplacer monde ba Yannick Tini ya balongwe Afrique du Sud. Tant tozo féliciter moto moni lelo. Ba wera son basi ba pouvoir nyonso. Soki to yeli susu to lobake wera son non pour to stomona nyonso. Lelo charge ya wingi kolongula mutu te eza wata. Lelo charge ya wingi eza wata. On a d'après yo to d'après réalité. Oh, na misu na réalité. So to loba neti na. Na wingi. Lelo que à part ba weranson ba jibe mutu azo vendre wingi comme il faut. Nabia, au moins ata tutu kaluji bato tutu kaluji na orchestre te mais lelo po animateur style animation c'est aza déjà mutu afanda na ngwende. Au moins emeli ya mutu akoltira ba voix ya likolo nyonso na wenge de. Te balobi ferré. Dernier fils. Emeli ya te. Emeli oui, Emeli azala yemba oui mais mutu aki ko clôturer c'est fait. Ya yemba IOA. Bana mike baseka ya. Ayemba. Siko yé na wenge apprenti na ezani a interpréter na ba concert à animation ne pera interpréter a chala mwana boye lelo interpréter a chala mwana e bon na Martin na e mamwe balumiala oyoka eti ya interpréter na bana basi na ba mabeti masiki j'ai téléphoné ya une biso akosa te Héritier musicien akosa te s'il te plaît. Ah biso betaka ba DDD tout est caché chérie. Eh yo mona biso po bato ba sepela photo e manze moi tabula ya to finga bana nze moni Héritier ayembaki na public na Dôme de Paris nze moni nyonso Héritier banze mona e accrochaka tala au moins ebele ko bayemba banze mona français na ba concert bayemba olobi nini bato ebele bayemba banze mona français na ba concert bayemba mais quand ayembaki na studio ne pas ayemba ba komelaki na otanga zotuna eloko wana tena likonga nini okaba se i ya ba mutu normal ayeba IT est-ce que ça aza na problème ya consonne na voyelle ya kanza IL donc ye bunga na ngobo on sait que ça mutu te kasi bon pe pasa bato boruya lelo tala mamnyonso oya bango ezaka bato tout babeta yango kara donc baza ba anti valeur musicale mutu aza na valeur na musique so asala eloko mo bato fo ba andoloba ke evenema mutu wana elekaki boye mutu wana asali boye mutu wana azongi boye omoni moninga na asi alekai omoni souffle biso to wana oya na tokokange tomba liboki po to kanga yango na visa mais yeso bete ba place ba 15,000 places 15,000 euros ING Arena les 7 awa dans la Belgique landela na configuration oya zo beta pour na ya beti ko beta configuration combien na okuta combien na 6,000 billets et puis pire encore et là on sola yo biso to sali mangamu et puis mama fina qui faut ekufa oui pourquoi parce que batu bakomi ko tricherie na fina ko kene ko somba ba billet bango moko babima nango libanda bateka mutu to monika asomba ba billet moko eza ferré donc on oza ko kasi tricher bako somba ba billet moko c'est trop dur bato to moni la campagne de sensibilisation ba billet na balabala et tout eza ba gaulois non le billet et comme déjà marché dans billet et ça vendre ambulant mais fina que ça ambulant non mais ça pour ticket mais ça ambulant site Georgie voilà c'est go biso bato to tekaka bato bayaka osomba sur place batika olobaka na biso et puis ça bato mususu bayaki ya ba jour J ba epeke
bokomi jour J sur place air oyo retard déjà bakangi porte Ah, t'es exact. okomi na retard yo mo eza pe bien et apprendre batu ke soki toyoki boye tosombaka yango nuki ke tozwaka na ba retard wa Na mona même na podium place mo wata lobi tobandaki depuis donc tobandi mo retard po bino pe boye retard mais faute na été. Voilà population auto nabi toza na bino donc déjà sota la image ke boye kuna na suka ba mine des opila mine na ya banani batuti ba mine na téléphone eza batu tolobi totondisi yango plainte na suka te donc ça les alaka ya 5300 places biso toteki 4000 ou 4100 billets donc okay. Il faut que la vide ezala na yebi te so na mam na lobi na te wana so za bongo na raison olobi na lobi na espagnol te po bango ata so lobi eloko mo boye ba ke funda ba e ba na définition na ngoti Yampaka. Ouais. Mais lelo ba invité oyo artiste a invité qui na Dôme de Paris. Je pense que il y avait Lobesson Pota et puis aussi Roi David, Robin Mundibu. Ouais. Tout le monde un peu ba Bijou Mololo, ba Dodo Kibinda, ba invité ba Kimbangu solo, ba Kimbangu. Bona yo ba invité ba porter nini na concert wana ya Dôme de Paris. Ba porter ambiance. Parce que ba te belé na sol européen. Pid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 iid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 
nololingi nde mobali nde fanga ye mwasi nde bute olingi lobeso mpota okaka falanga raouli tono baporteke ambiance toye roi David mama oui je viens de la forêt epanaba kutu oui je viens ye na baanimateur oyo babwaka mpe na sirine bazalaka bimemi nde abetaka makambo na ye wana omona deja bengisa seli aya obwaka na poto omona deja bengisa Bill Clinton rancune Hervé les rancune Hervé les rancune oui mais différence toye nayaki na opération moko toyoka na soni namoni lokola soni yango bango bazolinga kosala yango te donc alors toboma yango wana so pa baseki bino ke bosali piaka mais nalobi ya soki toyebisaka mamba bampiaka wana na oseka nanga parce que piaka ezalaka ke soki bosali 2000 personnes 1500 personnes neti piaka eyel roi la coste nde tobenga piaka ya didie limisanga ezali piaka mwa ya nanga na moi ya kokota mwa mutu petio mutati master ya collègue mutati minga ya ngani loba makambo nanga ya nya kota te na pesi exemple piaka toloba nde ya didi azali na difficulté bon héritier sikoyo non dame de Paris non esali plein te bato ba répondre plein ezaki soki mulangi etondi te mwa moke ezangaki mpo mulangi etondi ok yeah. epi bato ebele lelo bokoya bosalaka analyse etondi te ozalaka na poto te okenda poto te sale wana kote eza oyebi te mais bozoyaka na baanalyse mpo bayoka bino bokanisi bakobema mutu kuna bamemaka mutu te guitariste na bino alibandi bochange ekombo bachange kombo mposa visa tala makambo ongolo bake mark house bachange kombo mposa visa guitariste wana libandi donc bato ya mabandi ya guitare eza ye ozoyebisanga donc seke ezali soki moto alibandi seke ye oyebisa biso déjà awa yango na tuni bachange mark house kombo mais apprenti mpe ezalaka tia déjà kasi encore mpe bapare ya mindele ekokaka bato ya mabandi te fo tuna balokamba bato bakendaka po apare ya mindele naso oza mbamo moko bon yo monaka te ti basispanda Zidane mpona materasi Zidane awanganaka libandi kaka yango kasi likambo ya Zidane na materasi yango wana mark house alingaka boye te biloko te bango nyonso ce sont des poubelles mark house ozobenga ye tous baza bapoubelle en haut même en bas sont des poubelles
biso obeti concert na biso ya kitoko eloko tozali na posa na yango wana na boloba te ekochange biso na eloko te et en plus ba musiciens biso bazokota studio na bango na mikili po tozosala nouvel album na biso ya ba musiciens alors siko na bango wana nyonso na kati na biso eza nini biso to gagner mbongo bino boza ba perdant. Parce que bango pétant ba robeta ING na bango fa bo fanda. Et bon biso na ba otokipa. Toi na au moins ça la plein, ça la sold out, ça la bantu na semi bantu to en rapport. Bantu na semi bantu to en rapport. Yoka bango ba tsaka na semi. Biso ba moko bantu. To en problème ti. Biso zo sala mambu oya biso bango ba sala mambu oya bango. Batu mo boluka ka ba ranking. Boluka ka ba ranking. Oya ko créer makambo. Et puis aza wenge de père et de mère terre ya ki dans quartier la terre aza wenge de père et de mère terre 50% ah wenge de père et de mère terre et là on a soué bimi article na wenge de père et de mère ba ko lo bana biso ya ko lo bana biso oh so za wenge de père et de mère terre ko kota mama ba o kota te o me faire aza wenge de père et de mère non quartier la terre faire abeta la wenge 4x4 4x4 oh ba jibe na ba wera côté ni na album ni abeta concert na parler du pays ah ozoyoka ezo de lingi moi ça peso ka biso est-ce que moi sinon biso bazo pesa au partout na kisasa ya fele Ogolia pena petit chama bye bye bisous est-ce que yo ba moi sinon donc ça les camona atala film atala programme na kota film était journaliste bana wenge azate yazate de père et de mère te ya kenda quartier la te héritier de père et de mère abeta na orchestre mon côté na wingi voilà d'après ya paka ouais mais retour c'est pour quand artiste bazana no 3 mois c'est prévu aussi ba studio enregistrement contrat monsieur sur 3 mois ouais contrat ko bima to rubeta mais toza pe na Suisse eza kalaté toza pe na Espagne kalaté na Bilbao yoka ba mboka biso obeta ba Bilbao ma faire habiter aux États-Unis oyebi akenda tourner américain États-Unis na mama musique ya payer ba faible mais ça la tourner américain tala batu bakenda ba beaucoup mestre ba nom des pères des mères gouverneur à côté États-Unis mais bon, les États-Unis va mourir la bonne musique, ça va spiritus. Mais ouais, naobia. Par la maison peut pas mourir. Naobia, grand liboulou na mamutu eza à Paris. Na mamutu lelo, grand liboulou à Paris. Na maramu ya musique. Donc to me mana biso mutu ayimate na ayimate, bomoni mambo boya nango. Namoni mambango ezonga. Mambango kalate ezozonga. Ke mamba kangela roya yango. Po baba faible nga samba na ba patron na bango c'est que bango tout baba misana l'adversaire des patrons et patron oui le yunza vous a patron Mark House oui ozontima oui ya paka bon donc tout le bas nde baza na poto bongo continuité ya album ya ba musicien donc na yebi bato nyonso baza na besoin bayoka kombo na bango na album oyo vraiment ba musicien na bino baza wana bazosalela bino banzembo ya kitoko na yebi ke na pesi pe ba jipa ba musicien surtout mbote baza wana vraiment ba osala album ya kitoko oyo tozo senga ba oyo ba moni baza makasi ba bimisi chef Gino Lia ki nazo yebisa zo banga mais yebisa président Fali bino ba musicien bo sala album bo mona neto beta bino to ils ont mon été ba extrait ba chef ba mission Fabrigas yo tozo beta masolo ya musique olingo banda Africa Star tenga lobi banzembo ngana zolo batangu na zolo ba chef Gino Lia ki c'est haute chambre haute cour musicale kozongisa na mambozo sola ngati tant na zolo ba Frankie Kapa c'est haute cour musicale wana ça nous dénigrer Fabrigas ou comment ala maestro mais nga Fabrigas ngana yeba ya jouer ya jidoka na ebite ya maestro na ebite ya jidoka ebite Fabrigas a jido na ebite na ebiga Romari na lobby ya musicien ya jido ya musicien na ebite
mokonzi Saidi ya Yangoma Ibrahim Doumbia nayebi te champion fighter nayebi ke place aza vraiment mabe zéro makofi bolo nayebi te Gigi Arabiola Kolokop nabi na yo nayebi te ngata na solo na lobi boye biso tozo sala album nazo senga na mokonzi Jino Liaki basala pe Skozo comprendre poani na lobi bongo seke basala boulot bien. Nazo senga bato basala boulot. Tango nazo lo bakene nazo senga mokonzi Jino Liaki défi donc seke nazo lo bana ranger oeza ranger biso to ko sala défi musical. Ah bon. Bon, lelo to lo ba album na bino bientôt et roya. Kalaté ouais. Mais faut Mbappé qui Thérèse à moi inondé. Net na na. AP album du groupe Peso Bima. Groupe ni biso za groupe te groupe na Villa Nova. Groupe na kiyangi babenga ngo Ekiri. Ekiri na biso, groupe na biso. Biso za orchestre. Biso orchestre latino wata. Maintenant ba communicateur ba défendra préféré o bazara na yolo. Na yolo communicateur mo défendaka azati. Bazo se kabino bosali pia. Na yolo azana communicateur mo ta défendaka. Communicateur na yolo ezaka nga po bato yolo to milai. So za mukuse il faut changer commis. Mais musée pe bon na yolo. Te. Amo na yolo ta koma matete. Mwete na benga na inatinda na matete. Yani kwa na tinda na matete kalawana. Yo ebi oka lelo ke na bengana na tinda matete. Nga ebika yaza mona yolo tinda matete. Yolo ne tombera jamais. Na tinda matete ya omona koma koloba loba mingi pona tinda. Mona teta waza na yolo za na moi charisme na forme. Ne pas koma matete. Na bengana e. Mo gouffe le golo pe mona yolo. Chela c'est-à-dire so que tu na yolo ba yebi ete. Oh. Non, solo na yolo ba yebi ete. Ba yebi ete. Omona sika bata yolo na ba fandi bazusu. Ana nzela te. Ama inosa. Yeah, nati so bata bongo solo na ba yebi seke akende musu na turumu. Atele mam na temba andi pe usula ba yebi ete. Na dengu ba yebi ete. Na pangu ba yebi ete. On va venir yolo. Ba yebi ete. Na avenir côté hôtel wana ezalaka. Abenga ngoni. Bel aspect. Tungum na tungum. Ata na tunguma ni anso okoti no bando kita ba yebi ete. Batu musuba mwa lukaka ko diembela ke naza mwana ya yolote. Ba yebani te. Ba yebani te, ba yebi ete ngam nazo yebisa. Ah bon. Oh. Voilà. Yampaka. Dans la team Wata to c'est lango bazana 3 mois. Ah, ezana nkasi yango nazo yebiso ke nazo yebisa batu na nga basumila nga billet visa ya mwana fani ingénieur Maraboye Mivwanu ingénieur Maraboye Mivwanu aller retour South Africa c'est ba 700 combien on a ingénieur Maraboye Mivwanu Tabiala président Tabiala donc nazo yebate Samuel Tabiala président bana yolo doli chala ko sola na président asumila nga billet za na moins cher na beta na nga tour ata 1 mois 2 mois nazo nga. Et ça est le rotin. Est-ce que écoutez cher? Non, je pense. Écoutez, José Longondolo Tesla. Les autres les donc na ebité. Et José Longolo déjà là Pongi wana mama miki. Donc Charlie Kabeawetu. Oscar Marie tout millionnaire en kilote, papa la prodige. Donc na ebité na Kalo boutique Pomba ya swag à charge ya mboka. Donc tu es le ingénieur Christian Yabi donc ba tout balinganga na yebi ke toza wana toza poto solo et puis nazo yebisa batu tout oyo bayaka kobeta ba histoire oyo ba vérifier kate ki bozo babike bosali piaka bozonga na bien na lingi botu na bato bazalaka na poto to sali plainte mais mulangi akoketi kali mukie etonda OK ya mabeso to yo ko se no te ça qui soldat te zo sala yango te to boy na biso sold out ya kokende ko somba ba billet na Fnac po ya koteka libanda donc Fnac ayebika billet sili mais na bo moto bo billet sili te mais ni essayer que ça plainte tandis que oui c'est une chose à populaire ou à na mais na lobby déjà na poto so koti ba 4000 et quelques personnes ce qu'on a tourné long oui ba que presse foot à billet te oui ce que souhaite compter bato ba batch to compter moté. Mais ce que toujours le baquet auto-réalisé comme vente et habillé. Ah bon. Voilà.
Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Juste le mot de la fin et puis quelques salutations à bateau tout va disposer qui tombe pour Orlando. Ouais, naebi ke ba spiritas nous sont partout baza. Prêche à Lokono, la préférée de tonton, sans yo pas moyen. Et puis grâce à quoi te Sylvie Mpaka na matete ka ande mamwe ki na ezala bongo Sylvie Mpaka. Et puis ba tout oh vraiment balingara héritier wata ba spiritas nyonso tozonga siko Thomas Tsaba écoute l'album na biso qui est CDG Chemin de la gloire Thomas Tsaba vie et puis to consommer yango na ba plateforme nyonso o ezali donc vraiment aluta continue tozo continuer puis nazo ebisa vie na nga si les fumu ve OK now pas biso tembeza la raté OK biso za pe na ba journaliste musu ba rata ba porte pe hérité ba lela na ba TV ba kinda donc OK now c'est une déroulant moura de la presse moura de la presse charge à presse moura ndaza na po lobela biso OK na tie président na biso maman qui peut musala salama président na biso eza ozana ni président no moura oh président moura place ozana pesi no baptisé président oto boya ndeni mukamuni musala moura sali ebele basala na ba misala te moura sali musala kitoko likunya na moto te. Mais la monnaie ne n'a pas tué réussi à changer langage. Alors bisou. Alors bi félicitations héritier. Abeti concerné malamu réciter ça total. Mais l'autre fois, na sola na yoka na chaîne. Pacho akoyi koza ennemi ya Gogati. Azandeko. Toza batu l'erreur humaine. Okoza na tango mombo ikande ye après bomoto so ezongi ozonga pacho atelenganaka awa na Kisasa mutu nyonso même na bandalungu apesa ekombo ya lingi mais lelo pacho lelo po na bato lelo bakoma benga tindelanga malasi eza po héritier azaki na bon cœur wana donc je crois pacho atanga azazoba te kela c'est sali na conscience aki bomoto pacho RFI wana frère na yo boyebe sika bobanda vie eza mulai esika toko kende toyebi te mais sika touti nde toyebi aza chroniqueur ndeko na biso lelo oyo alobi parce que amoni réalité nango nga lelo na ya na sola no nazala na kilo ya koloba mabe ya ndeko parce que nga pe naza mutu nazala na berere na vie kolingaka atomona berere o muninga sali te aussi longtemps biso pe lobi oyebi okoki koya lobi te a frère na biso tozala na éduquer à changer te au tika ndeko et bon yo kanisi lelo so pacho na na problème héritier akoki koleka pacho boy na problème et surtout héritier sur l'homme de bon cœur au sala yango te donc tozala na bineti Mike Lokamba azalaki wana tozali kaka na ndako bina ozala wana azalaki na dom de pas namoni na dom gande kindaka namoni pe moi blouson moi gande kindaka moi ekoti na moi lox voilà. Merci beaucoup à Yampaka pour la disponibilité. Iris Obama. Vraiment. Maison boutique, maison blanche. Na agence Yassir et pas Iris Obama. C'est vraiment Tindi Baplan et Ukoma. PDG Mani Mwendo, Kane, qui n'a Rodrigue Kipanda, Maître Arabe Mounibou. Et puis, tout vraiment au Balinaka. Héritier Wata Totorino Atembe. Aluta continue, donc chemin au continue. Merci. Vous avez un programme et puis, salle, nous sous ce gouya. Ah bon. Keba, j'ai mon pète au Kovet à Paris, dès l'eau. Lelo na lo. Ah bon. Voilà, merci beaucoup à Drey Mabaya, un bon tonton, il n'y a pas de comme toi, Drey Mabaya, merci pour tout. Merci à Bob Moussanga, big salutation à toi. Merci aussi à Jason et Makassi là, de Bundes. Pourquoi pas l'équipe de Vim Afrique et la télévision? Ah, on a pas si Venzo Rambo tété. Leader américain. À Paris. Non, à Texas. On a pas si Venzo Rambo tété, on a pas si Sankara de Kuta. Et puis, on a si Odile Manzaka, on a pas si Mbote. Batunia so basala boulot bien. Na pesi mais bazo bande na pesi. Bazo bate. Kabata maele. Na pesi pe na ngambo afali Mbote pour na ebike. Au moins lelo, na za souhaite aux otala. Ka on a chaîne temps on a tala bande ko musu balobila président Fali ne ba o décortiquer mayeli yango epusaka ke il faut to ya peine na mayeli très bien soki nazotala batu ya buzoba yango moni na yaka na balangage esenga batu balataka bakorbo bazala noir na pembe na lolebe
Wazalendo. Ouais. Toujours à l'attaque. C'est ça. Ma baise. Merci vraiment à la bateau, tout à disposer Guiton. Merci à Richard Ontessa qui est derrière la caméra. Pourquoi pas Juma, Claude Bols. Merci vraiment à la Bandeko, tout Balanda Gibiso. Quant à moi, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré yo, na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.